cas exactement pas si vous mettez le soleil à passer mais exactement là on met pour balander FM télévision balingi ba papa mbili tout le monde ça handicapé même si Kobi Mano boy en tout cas tout le monde to éviter papa mbili est-ce que ça qui coup autant on a vie to botama handicapé ni ou ça là que pour papa mbili lelo aux ala réalité na vie ou kutana pona ngai na botama kana nga normal ye bagate bakame ye la kapso na vie et pesa que la gâte na botama kana nga normal tanga yaki na intérieur wana papa na mama bazaki papa na mama bazalaki tanga komelio wana uzakotanga te na tanga te na tanga na ngate e banda ngaka ndengo zo tambola bo chichichi na komi ko tambola bo te makole komi ko lenga o sentir moi ba fièvre te na ndoto fièvre te na ndoto za no normal ka ndengo vandi bo mais siko lingo ni atabe lingo te la moyo ki o chiko makole komi ko lenga o mo tremble ko komi o yoga crampe moyo tia puissance pe no te la mezate na bandi ko tambola na banjete esile suka nango na komi classe libela sikoyo tango to komi na 2016 makole bandi ko vimba ngai makole bandi ko vimba na meki bukoko bo hôpital ya intérieur esimbi kaka te donc oyana yaka na longo na intérieur na zoya bato bazo kamwa akepa nani ako supporter ye kishasa mboka pasi nga na lobby na keika kaye moko nzambe na ngai ya koluka solution voilà bon pona bandeko bazola na ngai bandeko nyonso ba handicapé ba aveugle bato nyonso baza na passe il fallait ko tchena no motema na nzambe parce que nzambe moto aza na solution ya moto nzambe moto ayebi ke no vie na yo e okene liboso vie na yo e kozonga sima suko tie nzambe liboso ngana mipesa kina na nzambe na mipesi na nzambe kosambela donc nzambe nde na mona kasunga ngai kaka na yaki yaya na biso azalaka tango na ye awa ba caractère abasha kishasa mwasha yaya alingi ngate alingi ngate na vande pana yete na yego cha charge ndoki aya bo mambal na ngai donc makambo koma ikirikiri na makambo wana yango na mona yake no ngana za mobali nzamba pesa nga mayele na senga nzambe ye moko pesa nga mayele tititi na yego zo mwa place na ngai na fotela ka awa vina ngai ezala kaka par force ndenge nini question na ngai papa mbidi osaka ndeni po neti bon déplacement okende ko sukula okende église malgré tout to ebi ki okitala passe tout qui rond point mais pour na mba des personnes qui na ndako aussi pas randeni ko tout monde oza na vélo te babiki no pe c'est comme si tu za banzete yo mo sali yango beneni ngamo mutu ça yo mutu sali yango ngamo est-ce que et permettre ko tambola bien to za en attendant bo sala tout ça ezaka makambo mutu c'est comme la biso na vie to baraté et uti wapi et belé l'autre zomona bakoma baveugle batu mususu pe abotama normal mais lelo akoma lokole katana mususu lelo bakoma maboma alors et belé pe l'autre zomona bazana ba mbongo mais lelo bakoma ba pauvre mususu lelo ba maboko e katana bango bandeko mususu pe aotaka musala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga pale mais azongi bo akutena bakuna na butu bakotisi pe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie désormais bokozwa émission na bino réalité ya vie eza émission oyo chaque fois tu Sarabino FM télévision et la Rabino Mwambasika. Réalité vie eza émission oyo bo banda ko découvrir ba histoire vraie ya bato ba kuta na ba vie
pour que epesa biso mayele ba obiso to tikali to yeba ndenge nini to ko vanda na vie. Bonjour, bonsoir, ça dépend air besoin de biso partout dans le monde. Mbote na bino so balandi ya FM télévision. En tout cas, merci na confiance bo pesa biso. Merci na ba partage na bino na ba j'aime, ne besoin ko s'abonner. En tout cas, besoin ko me belé na chaîne. En tout cas, merci vraiment besoin vraiment ko s'abonner surtout na émission na bino o réalité à vie. Alors merci na bande ko nyonso besoin benga, besoin commenter en tout cas besoin pesa ba idée, besoin ba remarque. En tout cas, merci vraiment pour musala bongande boye. Ni to ça musala mo ba remarque et ça va bien pour tout bon ça ndenge zala. Alors lelo comme bomesano to kiti lelo na commune ya Kisensu lisusu. Donc tu na commune ya Kisensu mais tu là on se connaît là ya campus to zui nini ce qui a réuni donc en tout cas musika vraiment. Pas wapi to kuta na papa azaka molandi ya réalité à vie. Car ndenge babenga ngai alors on a obligé fona kita lelo pour que to meka koyoka papa ce qui a bengé bisoni alors tout ça awa na veni na bango awa to y pour que tout soit na papa. Merci na profina na ma caméra, merci na pasteur Jacques Kafwa pour na conseil, merci pasteur en tout cas vraiment na habité donc merci pasteur Jacques Kafwa na maman na bana nyonso à partir Australie na pesi ba pasteur nyonso Australie ba mbote lobby bandeko babenga ngai na boma bana boma tuka mbote na bino bande mosusu benga nga na mbandaka tuka salinga bien mingi donc FM télévision bande ko banda sur na téléphone na ba TV tina mbandaka tuka merci vraiment tous ces appels na bino merci na bande ko ya Paris bande ko Brésil bande ko Allemagne bande ko France en tout cas vous êtes belé na bande ko États-Unis en tout cas merci beaucoup na soutien na nous pour l'émission merci na frère Don à partir à Paris Nzambe apambolo merci beaucoup alors pour finir tokota na papa car ndenge zala malgré tout bino bozo mona ki nezala boye donc awa tona commune ki sensu mais to elon zela tendance donc to enzela tendance ti to koti donc en tout cas vraiment voilà basa bonjour ah et papa nani papa Mbidi. Ah ouais? Est-ce que ça? Ouais. D'accord. Ok. Coco. Oui. Donc, tu commis à Ndara Papa Mbidi. Donc, tout ça, tu as Ndara Papa Mbidi. Tout le monde. Oh, papa. Bonjour, papa. Bonjour. Boni. Madame. On est commis. Commis. Ok, merci Profina, tout vanda, tout soit papa. Merci Balandi ya FM télévision. Merci beaucoup Olanda annonce nanga. Alors le nazana papa. Papa yambi biso to komi to moni papa. Papa bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Santé zana ngomwa malamu. Kaka nde bapasi ya Congo yo papa. Ah, ok. Bapasi ya Congo lokole esila te. Makambo nyonso kaka pasi kotambola pasi. Donc kolia pasi makambo nyonso kaka pasi kaka mais lokola nzamba atikeli biso pema toza na biso mwa bi. En tout cas merci papa. Papa bandeko bazolanda yo nayebi te kombo nani papa? Kombo na ngai Mbidi. Papa Mbidi. Papa Mbidi. C'est Papa Mbidi. Alors Papa Mbidi, vous pouvez expliquer biso Papa Mbidi aux anani, wa biographie no muké, est-ce que au botama na kin, vous êtes congolais tout mais quand moi expliquer biographie no muké balandi ba posa ba qui est Papa Mbidi? Bon, ngala la congolais 100%. Na botami na Congo mais ko botama na botami na intérieur. OK. Na botami na intérieur. Awa nde na yaka eloko pesanga pasi na yela kya wonde malade. OK. Malade makolo ko vimba na intérieur mbongo pesa te. Yango na mona ikono na kena no luka ata mwa ba aide na niveau ya capital tantôt na kozwa mwa aide makolo ko vimba. Donc c'est-à-dire aux intérieur ni province ni province ya Bandundu. Ah, Bandundu. Pour na province ya Bandundu. Vous êtes marié papa? Nazana marié. Marié? Bana? Nazana bana. Combien d'enfants? 5. 5. Ah, vous avez bon? Ah.
te ba mibale naza na bango awa mosusu batikala na intérieur na mama na bango na mama na bango batikala na intérieur. Papa Mbidi oza na papa oza na mama oza quantième na libota? Na libota normalement naza mwana suka. Naza tobotamaka 7e j'espère. Bon liwa lokola nzamba sala ngo ba mosusu bakufa na bango. Bon be ngande na yakawa pona makambo pasi ndenge na yebisi yo. Doza lokola 7. 7. Yo za mwana suka. Naza mwana suka. OK, merci Papa Mbidi. En tout cas, donc il malembe émission na biso eza réalité à vie. Tobetaka masolo ya vie, ya ba réalité ou ba côté na vie pour que édifier pe baninga musu ba problème, baza pe na ba difficulté, même à travers yo ndenge to kosola na yo, musu ko fortifier baninga musu oyo bazo dans l'émission. Alors Papa Mbidi to ebité nini oyo sali ke obenga biso to kita awa na commune ya Kisenso. Bon, ngai soki na benga kibino na kutanaki na camarade nanga moko ya handicapé. Abetelaki ngai masolo ndenge ba edaka bato lo ndenge ozo déclarer maladie kobela bato amawa bazali loka ba journaliste wana bakolukelo solution pona makambo ya traitement ya maladie na yo. Pe vi na yo ndenge ezokenda pasi bandako kofutela donc bisika kovanda malamu mpenza eza te kaka vik mo kaka ya par force kaka bongo. Yango nazwaki susi ya kobengisa bino nano mpona kolukela ngai mwa ba aide parce que nazalaka ndenge naza boye naza bien mais ere moko komona makolo evimbi ngai miso vertige donc yango eloko epesaka ngai pasi. OK, merci Papa Mbidi. Bana na mela bakisi ndambo mais traitement esilanga te. Merci Papa Mbidi. Donc toza toke malembe na émission na biso ka ndenge otoloba wana émission oyo bandeko babengaka partout ninga. En tout cas merci na moninga oyo ameka ko intéressé pour que bobenga biso. En tout cas merci vraiment bandeko to sa ndenge Papa Mbidi asali boye na même hésité te abengi biso FM télévision to kiti et pas na awa malgré tout ça musika mais quand même to komi na bolinga nzambe. Papa Mbidi to koti na base ya likambo na biso ou babaka mama likambo. En tout cas ezalama pasi kobeta lisolo ya passé mais ezamala omi po balandi ya FM télévision balingi bayeba Papa Mbidi to moni yo za handicapé même si kobimano boye. En tout cas to moni to ebité Papa Mbidi est-ce que ezaki coup okutana na vie to obotama handicapé nini oyo salaka po Papa Mbidi lelo ozala bo réalité na vie oyo okutana. En tout cas expliquer biso vraiment calmement balandi ya FM télévision pasteur Jacques Kafwa frère Don na Paris bana posa ba yeba nini oyo salaka po lelo Papa Mbidi azala. Merci. Bon, pona ngai na botamaka na nga normal. Toyebaka te makame yelaka biso na vie epesakelaka te na botamaka na nga normal. Tobanda bandi mpe kotambola na âge ya bomwana normalement fo ezala entre ba 15 ans tozalaka 4 personnes malades ya buka ye kokotela biso. OK, wana wapi? Na mboka na intérieur na bandundu kuna 4 personnes mibale basi pe mibale malade ya buka eyo kote tango eyo kote buki biso. Bon baninga wana bamsusu batieli bango bakisi ya bukoko konyolola bango makole komi mwa bien bakomi kotambola kaka par force na tengo wana mais mpona nga esimba te. Wana âge ya 15 ans âge ya 15 ans pena mwana moke. OK. Donc mpona ngai esimbaki nango te na bukoko. Bon biso pe na intérieur kuna tozalaka te na hôpital moko ya makasi boye keno bakotisa yo boye kaka suki kaka bongo yango pe na tikala na ngaka pe na marque wana. Est-ce que tango mama tango yaki na intérieur wana papa na mama bazalaki papa na mama bazalaki
Tant komelio wana uzakotanga te natanga te natanga ngate. Ah, mais quand même vous avez une grande garçon, vous avez déjà 15 ans, vous avez déjà kotambola na moment là vous avez ça. Bon, j'avais 15 ans. Normalement nazalaki na msala kosala te. Po na série biso tokoli na niveau ya intérieur bon. Makamno ezalaka pasi, ezalaki pasi. Batata na biso pe bazalaki na mbongo te. Bon, bazalaki na bango kaka ko vivre na force ka bongo esili. Babilanga na bango. Pour moi bambongo kaka marque wana esili. Normalement natanga na ngati. Toma diane ibeti bino 4 baninga msusu ba sali bango ba fort. Basali bango ba fort na bukoko. Na yopi quand même bazako sala moi. Nanga pe basalaki na bukoko nyonso tout. Mais pour na bango bakomi normal pour na ngai esimbaki te. Ba comprendre ndeni ke eza buka ibandaki unini. Ebandaki ngaka ndengo zo tambola bo titi na komi ko tambola bo te makole komi kolenga. Au senti moi ba fièvre. Te nandoto fièvre te. Nandoto za no normal ka ndengo vandi bo. Mais siko lingo ni atebe lingo tela moyoki okuchiko makole komi kolenga. Mu tremble. Comme au yoga crampi moyo tia puissance pe noter la mezate na bandi ko tambola na banjete esili suka nango na komi classe libela ningo vanda bongo ya na vanda nga bongo siko tango komi ovandi pe na bongo zo tambola lisuti comme handicapé nini saki po wena kini bon soki na yaki na kini tango na 2016 nazalaki na nga bie bana na buka na titi na ko na yo koma na mwasi kaka na ndenge na zabo wala kuna na banduni sikoyo tango to komi na 2016 makole bandi ko vimba ngai makole bandi ko vimba na meki bukoko bo hôpital ya intérieur esimbi kaka te sikoyo namoni keno loko namoni mwa mbongo yo na yaka na kota na kenge po bayebisa ngai mundele moko Clara uta Italie ya sal sakata mutazo bela ndenge nini soki alembani akati musuni ya nzoto akenda ngo akesala ba examen suka nango akozoka ba malade wana tangu na ye na kenge o ya zate akenda na bandundu yango namoni keno na leki na negesiasa aye na negesiasa pa ba famille na yaka bango pe moyen ezate kaka bon na meki pe ko bunda na mwa mukena bango bakoki na bango te suka na bango makoldenge zalai ko vimba ngana ba genou na ye ko mona munganga moka lobike te to ke no hôpital ngana sala ka memanga na hôpital wana basenge ngai mareza na dollar soki 300 combien de dollars wana foi bima na franc ezo bima neti ezalaka na franc net ba entre 900 et 800 000 na kati wana wana wapi na rond-point nga baka na kina na rond-point nga ba na hôpital moko ya basinois voilà bango batu nde bakomisa nga normal boy siko tango ba nazalaka na 100 000 francs bapesi nga kisi moko kisi bapesa ngai esili siko vimba nyonso kaka ya 100 000 ya kuvimba awa nduta nazokaka pota na genou ndute mata ti awa mwana nyate zate pasi koto pe pa okoyoka pasi te koto pe makolo ezovimba kaka nduto pe tikalaka pe na marque wana wala moko bien de makolo moko lokolo ya droite OK siko tango bango nazalaka na 100 000 francs bapesi nga kisi wana na meli yango esilisi nduto wana nyonso emataka edimine pe na kovimba siko na koma kovimba na batan siko bango bapesi nga explication kana lokola traitement esila te suka nango makolo kaka kobanda kovimba yo kaka bongo ezosengaka no luka mbongo po silisa traitement OK bon siko pona ko silisa traitement siko na monta bambongo basenganga wana en tout cas na mona kango te
yango na lata souci que non na lokana nous komona bino na yeba bolukela ngai moi ba aide pour na silsa traitement wana. OK, merci papa. Tokota na kati wana ya likambwana. En tout cas merci mingi donc eloko oyo et pour ça que oyaki ezali par rapport à traitement na pour que usa traitement. Na kananga panel kamba traitement na exercice. Alors papa Pidi Mbidi, papa Mbidi. Papa Mbidi, OK. Tu me connais kozonga moi muke. Tangu okomi handicapé, otambo ali souté, un jeune garçon, otambo ali souté moment na et ça qui ndeni. Yim tuza kotambola ozaki bien, na ba master na yo quand même. Moi na 15 ans déjà ça va, vous avez un jeune garçon mais tangu tuane komeli yo. Au sermonta qui ndeni, au gira qui ndeni. Bon. Normalement, maladie, ce que côté on a nzoto, et côté on a rapide, mais pour na kobimi ça yangonde, yangonde zalaka mukuwa makasi. Pour la maladie wana vraiment solution pendanga moko na zala ko mona ngote. Papa na mama lokola bazalaki nanu bakufite, yango na lobaka bakomi nanu ko luka bakisha bukoko. Na bukoko wana ba forcer batikali ko réussir. Bon nazala suna solution ko salate na tikala ka bongo sikotango tikali bongo ke okumpena koka yo za kotambula mais tikali bongo moment wana esaki ndeni ozaki ndeni wana siko ya moralement physiquement wana nyoto yango na lobiti eza lokola netke neto vandi boye eloko moko yeli biso yeko déranger biso awo ozala mal à l'aise ozala suna esengote parce que to vanda biso beto zo solola eloko moko yeko déranger soit to telema to kima koto kimi ko kezoka oke kutana problème mo boye donc wana nous c'était kala ka passe na motema monsieur souci etikali mais déjà est commis trop tard. Très bien. Et l'on est ça pour malgré tout bas souci mais quand même continuer vivre pour même sous bazar au moins à la rotambo la même à coller boucani à mon TV souki abi bon soit ngana na ami bomalanga soit ami kangé na ndaka masu di bandate yoni ne ça qui est temps au moni bongo mais quand même au sara makasi obité na continuer faisons continuer puis c'est sûr que on peut moi si boti il ça non ni o motiva ki yo bon omoni pasi epesa ka mutu pasi epesa mutu musuma yele tant pasi lekani amoni que ça ne va pas soit auquel ka solution auquel kota na lewa soit okanza kenu na ke kufa koto okende kaka okekuta na science obiki. Voilà. Ndenge pe jenu na ngai yaka. Donc oyana yaka na longo na intérieur na zoya batu bazo kamwa akepa nani ko supporter ye kishasa mboka pasi ngana lobby na keika kaye moko nzambe na ngai ya koluka solution. Voilà. Na yaka kaka partie ti dire na bimika kana yeka kana marque wana batu bazo kamwa na mboka azoka na kishasa. Ako vivre ndenge nini musala nini akende osala kuna azokende ngalo biye moko nzambe akoluka solution pona ngai yango na yelaka penda awo na yepe na yokuta na munganga moko aye komemanga na hôpital onga na bugutu ko beta masolo po parce que jienu oyo esilsaki mayele ke non etikal nango kaka bongo soit eza malade moko yango ezo boma ye e matati awa nazolo ba maena nyata na sezate vraiment en tout cas merci papa Mbidi toki liso nao esa biso passer papa Mbidi eza na baninga mususu baza na moment oyo na bandaku bazokuta na bakumo boyo ba satandaki nango te mais bakute nango mususu ninga mo boazu malade monde comment je malade nazo lando siko na TV partout dans le monde bandeko ba Australie ba otala biso bandeko France bandeko Belgique bazé belé en tout cas balandaka chaîne FM télévision conseil ne kopesa na bandeko mso o bakweli ba kumo bazo bati ba komisala nini
mais quand même yo tout monde papa me dit banque tout ma ko le bukana ki mais oboti obali wana mwasi na ndako oboti bana 4 5 5 alors conseil noko pesa na bandeko bazolanda bon pona bandeko bazolanda ngai bandeko nyonso ba indika pe ba aveugle batu nyonso bazana passe il fallait ko tiena no motema na nzambe parce que nzambe muto azana solution ya muto nzambe muto ayebi ke no vina yo e okene liboso vina yo e kozonga sima suko tie nzambe liboso ngana mipesa ke na nzambe na mipesi na nzambe ko sambela donc nzambe nde na mona kasunga ngai kaka tangu na uti kuna na ye nazalaki na mbongo te tangu na komi na rompwe mwana zotuna nga tokeni siko ndenge nini mbongo ya transport ezate tokeni koma ndako ndenge nini to komi kaka na rompo oya ye 1000 francs oya na roleka oya ye 1000 francs oya ye 2000 oya ye kaka titi to komi ndako. OK siko awa presque ça eza lupango ya famille lupango na ozofutela bene awa eza na yaka opona kofutela ofutela na futela na porto yo siko à partir ya bandundu ton zo oyebaki kokomela awa to oyaki kaka te à partir ya bandundu na yaki yaya na biso azalaka otango na ye awa ba caractère ya basha Kinshasa mwasha yaya alingi nga te. OK alingi nga te na vande pana ye te na ye kotia charge ndoki aya boma mbala na ngai donc makambo ekoma ekidikidi na makambo wana yango na mona yeke no nga naza mobali nzambe apesanga mayele nasengaki nzambe ye moko apesanga mayele tititi na ye kozwa mwa place na ngai nafutelaka awa retrouver place oyo mais papa mbidi yebisa biso nano badifficulté ni ozokutana nango po tomoni po biso toya awa tomati bangomba mais yo na etano oza nango toyebi te osala ndeni mpo bima ovivaka no ndeni bon vi na ngai ezalaka kaka par force ndenge nini kotambola nanu na kati na commune ya Kisenso eza problème bangomba yo moko omoni mabengi komata kokita nakendaka bajienu kaka bongo soki na longo awa nazwi moto etiki ngai ti rond point kuna bandeko mawa bazokabila mwa 1000 francs mwa 500 vi na ngai kaka eza kaka bongo awa naza na mosala moko te nasala keno naza na mosala moko nazosala po nakokosunga nzoto donc vi na ngai eza kaka keno nabimi kaka bandeko mawa bazokabela ngai mwa mbongo wana yango na vivraka nango ndambo mpe yango nafutelaka ndambo. est-ce que arrivera pe kobimi mpe boye oki mpe kosenga mpe boye ozwi mpe loko te bon wana ezalaka chance nzambe asala si akaba bilongi akaba chance mpe ezalaka na bajour jour mosusu obimi oke ozwi mwa mbongo osepeli nango jour mosusu mpe oye na mwa mbongo moko kaka marke wana kaka ya kolia kaka esili wana nde eza makambo nzambe chikoli. OK na papa mbidi mais quand même bana kuna place batikala bosolaka na bango na mama to ndenge nini bon kuna tosolola na bango marre biso na intérieur bandundu eza mboka me mabe parmi ba million nyonso ndenge nga namonaka ebonga nango me bandundu ezala etikalaka mili ya suka tozaka na antenne moko wana soki tobengi bokosala 2 jours boyokanaka te jour mosusu réseau soki antenne wana connexion ezongi mwa bie bosololi jour mosusu mpe obengi bango kaka mpe kaka botikali koyokana te kaka makelele esili neti lelo nazoloba boye nauti kobenga bango totikali koyokana te kaka réseau makelele tokokisi memi 2 semaines na ndambo biso kuna révéleka antenne ezalaka moko esili mais toza na bato mosusu batanga donc bakonzi mpe bazali mabe na bango soki tokomi na temps ya baélection baye kobima bana na biso bandeko na biso bovote biso tokobongisa mais soki élection esili bokamwa
Papa Mbidi bana où vous avez baza mibali to ya basi. Baza mibali. Mibali. Bazo fufende nini? Est-ce que ba autant la classe, ba ko musala baza na ba âge? En tout cas bana batangaki classe kolokola na koma na étape moko ya maladie. Bakata na classe batanga sote. Na koma kolanda ka makamba nzoto na ngai esi. Baza na âge. Banga yeyo moko yo wana bandi kola bidon. On va dire quoi bidon. On va biso awa. OK. Donc bakata na ka bongo siko na koma kolanda ka likama nzoto so nga mona ga so nga na kufi makamba class na bango pesal nini kufi. So nga na réussir wana nde natana malembe. Bakoka ko silis. Passe. Merci Papa Mbidi. En tout cas, tout le monde qui t'a absorbé, malem vers à la fin. Question de nous arrive Papa Mbidi. Au ça rendre nous pour les petits déplacements, aucun de soukoula, aucun d'église, malgré tout, tu dis qui travaille pas, c'est tout qui rond-point, mais pour le moment, il y a des personnes qui n'ont pas aussi pas ça rendre. Pour tout le monde, nous avons véloté. Babiki no peu c'est comme si tu avais nzete yo mo sali yango bendeni. Nga mo mutan ça. Yo mo to sali yango. Nga mo. Est-ce que il permettra pour tamboula bien to zara en attendant bo sala tout ça. Ezakaka les alaki na mo bien na tie na se ma peka na telami na do tambola. Sikolo ko le bebaki. Yango na kata kyango. Etikali kaka pona ko simba na zongo makana bajeni na zoke. Pourtant ezalaki normal na kotelama soki na yoki na lembi na kiti na pemi soki na moni keno na pemi a otamboli ka bongo mais awo ko le beba. Est-ce que babeki oyo ya mabende pezaka pena oya bien okotambola on peut bon oya mabende wana na tuna kango balobi $50 na $50. La partir $50 wana pe na monike moins zate na tikango $50. Après le créer ya ba donc na comment ça na marque na ngai esili marque na ngai. En tout cas vraiment Papa Mbidi, en tout cas merci beaucoup to soli nao to zo na tamingi te po biso photo to zonga mais question nous arrive Papa Mbidi soki lelo ndeko mo rabi ke non là sur Papa Mbidi tu dis que vous avez un message au couper ça balandi FM télévision bazolanda mais sur l'homme doit dire que non et nous nous sur Papa Mbidi pour aider à survivre à na vivre bo Papa Mbidi so mbongo ngo o ça elo ni soki mbongo monani nan soki muto aider ngai mbongo ezangela ka misala te muto abikete na place Papa Mbidi abimaka bwa ke na rompo ko singa mbongo à tout cas bien te avanda place moi ça elo mo bo ko ça nesini bon kovanda selon fond yo jour kovanda za fond poko zo mambombo pe oliango pe esili pombongo mbongo oyo koti na ndako ezalaka nango mikolo ebele te voilà soki eza mwa mbongo mobo même ndenge na do déclarer premier likambo nga na ozala nango susi fukaka likambo makolo na ngai très bien na koti hôpital na meli bakisi ndenge bayebisangaka no banzela makile efungwama mesize eza bloqué supprimer likambo soki nga nazwi mbongo fona banda na likambo nzoto sima traitement wana nde naye kotala makambo mosusu parce que soki okufi nyonso olingi okana esili malgré tout makondo eza boye esalaka mpasi ebelaka mpe kaka esa soki evimbi epesaka nga moto ya makasi evimbaka ngai suka awa koto nyonso evimbi koto normal wasko moyen obima so eza te koto nyonso evimbi ti kuna mais koto nyonso normal ozolia na yo mpe oza santé mpe normal ka ndenge naza mpe kaka bo mais koto oza ya kovimba donc eloko namona kompleka yango wana. En tout cas merci Papa Mbidi awa sikoyo ndako tomoni Papa Mbidi afutaka ndako combien awa tofutelaka 40 000 dans un dollar ça une affaire tout ça $20 en tout cas merci Papa Mbidi nzamba osunga à travers mission oyo
toi na batoka ba Douglas Tangaba na France chauffeur à poids lourd pasteur Jay Kafa en Australie ba la émission nayebi ke nzambo sa grâce ya malamu kozonga lelo za première fois toye mais eza dernière fois tu regardes sous à tozonga pour que tout me sous ko développer sous moment sous alors papa mbidi tala caméra bandi bazo landa yo message ni ko pesa na bandi ko bazo talo partout dans le monde ni oyo ko lo bana bango bazo landa eloko nazo senga na bakonji bato bande kwa mawa lisungi pona ngai bas lukelanga solution natambolaka na se kolia pasi ezo senga ke balukelanga mwa lisungi moko po sunga na poto hôpitali pona tikala nanga ta naza na pasi na tikala na ngai na pasi wana c'est comme tikala mayela nzambe mais nzoto ndezala nango normal bonne santé voilà nazala na bonne santé bien na van na ngai eloko liboso nazo senga lisungi na bandeko wana nyonso bazolanda ngai yango naza nango nécessaire par lisungi onazala na mwa moya ta kofutela ndako bisika na vandi yango ndeza nécessaire mpona ngai. Merci beaucoup papa Mbidi ndenge oyambaki biso balandi FM télévision oyo eza émission na bino réalité à vie kaka ndenge natoko loba tobetaka masolo ya vie ba réalité ba vie oyo bandeko bakutana nango papa Mbidi toye awa aza musika vraiment donc pour même nakoma rompre ngaba na bozoka rompre ngaba ba kino boza partout dans monde boyebi rompre ngaba mais rompre ngaba awa pesa za poto koma nza musika vraiment biso toye awa mais tonyo kwami poto koma alors totala ita papa za nango yemu pa bimaka chaque jour azonga rabo ya tout ça pena on passe mingi alors balandi FM télévision émission les rapport to aider bato bazo souffrir biso FM télévision to bona biso ko kende na mama mususu beza malamu bandeko ba sala ba émission ba musique ba émission politique ba émission ta théâtre ba émission ya kofingana ba polémique ça peut bien ça mabete mais biso to préférer na biso FM télévision to kitana na biso to kutana na ba papa na bato bazo souffrir bato baza na handicap pour que tout cela na bango to ba nini moment ni oyo bazo traverser na moment oyo alors en tout cas merci mingi na balandi nyos oyo bolandi FM télévision n'habite papa Mbidi vous en le basuka ko lo bana balandi bazo lando dilo basuka vraiment bakanisa biso bakanisa biso na ndenge tozo kemba boye donc bayokela biso mawa basunga biso pour ceux qui basongi biso biso pe tozalaka mwa bi voilà eloko nazo senga mpona bango kaka lisungi. En tout cas merci vraiment papa Mbidi na moni biso comme na suka tout si quand papa Mbidi pour trop tamité kanina notre loba aux première fois mais la dernière fois na si to royal lisusu to sola lisusu que ça malamu mingi massa excusez na pesa ta préfina na pesa ta massa na biso mbote mwana papa Mbidi meyo na moti to kabwa na biso ba simara ta to ya na bi que c'est que to kuta na susu po to sola donasir nzambo songa to ya lisusu boy ça va merci na ndenge boye bosali confiance boye pona kanisa bapasha baninga pe bosali confiance merci nzamba pambola bino. Ah merci papa en tout cas na sepeli tukutana na massa OK massa ndeni go tout ça no micro na papa Mbidi abi mwana kumona Elia ah Elia en tout cas excusez pour nous to ko tsa caméra biso tuza ma nini émission réalité à vie Elia tu habité tonga na poso question vous émission to ça te mais poso la question au verandé ni koto yo salate père makoleza ya robukana alors femme pesate au verandé poto ko vivre ezaka pasi ndenge tokende tozwi mwa mike toteka bamai baji tozwi mwa 100 francs 200 oye na pokwa totie toli pere mpe soki abimi kuna ake bandeko ndenge bazopesa ye bakabeli ye mwa 500 mwa 1000 francs
ndenga senga mbongo na nzela na pokwa ye tolie soki mpe na mboka babengi biso te bana bazobela o mama mwa mike wana totindaka bango kaka otindingo na mboka midi me bandeko mosusu tomona surtout bamene bino boza oyo tomona bagene mosusu mona pasi eleki asimbi lichette baobunda kuna baobota bato bambongo otambwa na butu bakati yo me yo wa jeune oza na force nano boye mondimi otekaka no bamai baji mpo ani osalaki kope wana te koteka mai eza bien na bipona osalaki kope akuluna te préféré notekaka no bamai oteka baji kopo akuluna wana eza mabe très bien soki olandi kopo wana vino eza mokuse voilà vi eza mokuse okoyeba mpe papa na yo te okoyeba famille te balege na yo te kaka okomi kaka mwana balabala kaka na buzoba wana yango yo préféré na otekaka no bamai na yo baji en tout cas félicitations masa courage bozalaka na papa bien nde boza na ye nzambe asunga tema bino boza en vie boza bonne santé nayebi ke mambo eza malamu mingi alors bandeko bazolanda kombo na nimbi Elia Elia osambelaka asambelaka église neyo kaka neyo Elia bandeko bazolanda yo Elia aza mwana ya papa mbidi place touti papa donc tosaka awa toyekaka tosola na master mwa moke soki motu mwa atali émission abi nasepeli na genome wana nakoyede nisi bakoyedo nisi na nini bon est-ce que bamba bakopa osalaka baji bama ezalaka yo moko osalaka yango bien eza ya motu otekelaka ebe ndeni totekelaka epa ya motu ke toobimisa tooteka soki oteki okati mbongo na yo ye mpe opesi ye mbongo na yo donc soki oteki olongoli bénéfice donc olongoli wa likolo wana pourcentage na yo ozongiseli mbongo na ye osalaka bongo ok en tout cas merci beaucoup Elia nayebi ke tozwa minute mais tomoni masa bokoka ne boye petit frère non oleke na ngai aleki na yo donc leni mutu boya na papa masa kombo nani Jacques ayifo loba Jacques mpe fa loba oyo bana père omona bango nyonso bazalaka ndenge moko Jacques ndeni ngo bien yozalaki te to biso toyaki ozalaki ngai na bimisaki bakiti kuna ok c'est bon Jacques yo osala cope ne natekaka mai baji mai na baji donc cope mona ve na boyaki na kini awa yo ozalaki na agene ntango boyaki na kini yo ozalaki na agene nayaki na 8 mois kaka ndenge nazala nayazi oyo naza acho oza nango ok nde aji boyaki na père donc seke boumeli na bino te awa te donc père nde aumeli me bino nde na boumeli te ça va c'est bon kombo nano bi Jacques ça va c'est bon Jacques en tout cas ozalaka bien na père toyebi ke nzambe asalama na ndenge na ye nde biso toyebi tozonga so toya lisusu nayebi ke ntango toya eza malamu alors est-ce que oza na loba moko okokoloba na bandeko bazolanda partout na monde baotala yo nini okokoloba loba yango eza te epare kaka biso tofanda na biso aboye toteka baji na biso kopesa kaka merci kaka na bango merci kaka en tout cas merci Jacques nasepeli nayebi ke tokomonana kaka esala bendeko eza bien mpo tomonani boye merci beaucoup très gentil alors merci balandi nyonso FM télévision bolandaki émission na bino réalité à vie alors en tout cas merci mingi na balandi nyonso FM télévision botolanda émission depuis début ti tokomi na fin émission en tout cas merci beaucoup merci na bandeko nyonso oyo bosoutenir émission na bino réalité à vie merci na préfina na sima caméra soda partout tozalaka na yo merci na Douglas Tangaba chauffeur à poids lourd depuis France merci na Mamicho Matoko Jean-Marie Matoko merci na Beckham Matoko depuis Angola babi Grand Jogo en tout cas merci beaucoup il présent mon ya FM télévision sur côté émission à talaka maman on peut commenter merci na pasteur Jacques Kafwa na ba conseil na ba aide na en tout cas merci mingi papa na pesi maman mbote na bana nyonso na mboka Australie merci makambo mosusu comme la biso na vie toyebaka te euti wapi ebele lelo tozomona bakoma baveugle bato mosusu mpe abotama normal mais lelo akoma lokolo ekatana mosusu lelo bakoma maboma alors ebele mpe lelo tozomona bazala na bambongo mais lelo bakoma bapauvre mosusu lelo bamaboko ekatana bango bandeko mosusu mpe aotaka mosala alaki mwasi na bana ake mosala na makanisi ozonga palin mais azongi boye akutana bakuluna na butu bakotisi ye mpe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie désormais bokozwa émission na bino réalité ya vie eza émission oyo
chaque fois que tu as FM télévision et la rabino Marambasika. Réalité vie est une émission oyo pour découvrir l'histoire vraie ya batu bakuta dans la vie pour que et puis ça biso maele ba obiso to tikali to ba nini to ko vanda na vie.